depuis vendredi natinda kimbongo ba famille nanga ba kindi ko représenter ngai ba koma na famille wana ba la enveloppe na mo nanga mo se liboso akindi pour na hommage ya kolo na bango. Samedi dimanche nazo zo suite mon côté. Et puis ndenge to sola ki na website non to ko kindi kuna dimanche yango samedi d'abord na mon geste mon côté dimanche na otinta bango message pour ne ba qu'est-ce qui se passe. Na bengi na zo pe mutu mo te na bengi mo nanga mwasi ali sanga qu'est-ce qui se passe ba kei to ba kei. De moi nanga zo ko informer nga que non papa je sais pas qu'est-ce qui se passe ici na zo comprendre te ba le binanga to kende sous dimanche te to kende mardi. Na meki ko benga mutu na tinda mbongo ko contacter batnos na famille. Mutu a pesa nga réponse mutu pe na zo zo te. Na bisi mo nanga mwasi bon y a pas de problème. Na tiki ba message de gauche à droite. Pas de problème. Na lukina contacter moi na ya grande sœur nanga oyo nga na edaki à côté na Ndela Canada. Parce que avec sa maman qui na tinda kinde message ndé la soleil na téléphone pour qu'il ne ko représenter nga la famille wana. Ndé na tinda kimbongo na leki na na bengi moi na wana pour informer nga qu'est-ce qui se passe. Ndé na zo ko ko fungola nga ke no mbongo ya matanga ebungi. Na que bien que message oyo c'est pour mes enfants. Ba nga ba mona ko muto ibisa ngo ba vérité oyo azate. So nga mo tata na wona isi mo vérité. Muto ibisa ba nga ba vérité azate. Ba ibisa ka ba nga papa na bino zaki mutema makasi. Papa na zaki mutema be. Papa na bino abanga ko ile bisote. Ndenge ba lobaka ndenge message. Nous le Congolais tous très méchants. Moi je m'attendais pas que non les Cambodgiens ko komelanga na niveau famille nanga. Na belle famille nanga. Moi je te donne awa azambo comme sous. A comprendre makambo na lo batin, a comprendre makambo o izo sala na nzela nanga te. Mais exemple nini o toujours la gisa. Pour ceux qui les Cambo zali na famille na ye nga na lo batin non, chéri tala pour mes aboy tout sunga. Ah azana moté amala mo lo bananga tout sala tout sunga famille. Famille na épée même donc tout travaillaka tout zakala bolingo tout travaillaka bon moko. Pour nous soutenir ma botte na biso tous na biso ba millionnaire pe tous na biso na mbongo ebelete tous ape na posa ko na mbongo ebelete moki o tozo bunda na pasi ya mboka o ya moto zo sala en sorte que non tout soutenir bande ko na biso o ba za faire o ba komina na ba dimanche moko elebete mais na comprendre te matange leki tiba epimi tiba kundi famille nanga ata moko a se présenter na matanga wana te. Puis bana nanga pe ba se présenter na matanga te ya ko mona kokolo na bango. Raison à laquelle que bana nanga baza meke muta ko me bango kuna azate pe ba yebi adresse wana malamu. Bana nanga ba dépendre nanga mo. Tinga na zala nyoka ma fort. Na satonda raté na bunda ba be ba box na ramasser ba kao na mboko na souffrance pour na libota nanga bazala malamu pour na bana nanga bazala malamu. Makamonga na kuta nango mutu moko ta yebi na ucho ede mu ndekolanga mwasi aisikukanga mbongo ebele na sala eloko moko na lisasa pour na ko soutenir toujours libota na sala eloko moko na bina komi awa le na komi awa na mboko eloko liboso ndekolanga mwasi profit na soutenir akuna ndekolanga mwasi ya mibale na obiki non ekoza te kaka na uta mbongo uta awa ekikanga sasa non faut la sala quelque chose oyo bino soki likambo ezali bosisu eloko wana esunga bino nakamata mbongo ebele na tinda nakotanga bamonta te mbongo ebele na tinda ya kofungisa eloko tosala kisasa ndeko nanga mwasi azwa mbongo wana na bi bosangana bino na bino bandeko basi bosala eloko moko. Moi je travaille, vous aussi bozala na bolingo ya kotravailler ensemble bozala bino mosusu aboya kosangana moninga na ye na tinda oyo wana mosusu na bino yeke no kende obenga mususu na bosangana bosa eloko moka makasi ya lobana ke no ya lobi ke no ye abosangana biso te au travailler na ina mutu soki na lingi na tindela mbongo na ye personnellement sa eloko na ye nga mobali na ye unga opese mbongo tongana na nyongo na ona opese mbongo akino travailler na part na ye onga na lingi to sala eloko moko oyo kosunga libota en cas de lokwa ndoka moso ta ko kufali lenga la première mbongo nyonso utaka pa nanga moko. Mais pourquoi bango ba sala ite que non ba sangisa moi quelque chose et ça les camp monate ya wana lingi boko te
eloko wana tournaka nga moko na surveiller bino eloko wana lere ozotourne nazoyeba compte ezokota badépense tozosala so likambo ekwei to dépendre na motu te na mokili oyo ase soki otayeli motu oyo famille mosusu okindandi akodecevoir yo les Congolais. Alors faut qu'on bosse dur, qu'on travaille pour l'efficacité na yo. Pour toi na soutien te na salle eloko wana. Donc moi si alobi ke mosusu na lingi na pese par na bien comme il y a lingi par na ye comme ça la mobile te asa la mobile de ma lingi par na ye tika na quoi wana il connaît pas de réalité de la vie yo travail donc moi ça va ni qu'on travaille travaillement la télé muta surveiller au travail là qu'on travaille dans un monde la résultat malamu te à côté si bana na kati ils ont travaillé avec ses enfants donc bana ba comme ba boss ba commencer la basi ba anniversaire na mbongo na nga passe na mboko na beni de comme ça moi na bi bokendo zulanga ba clé ya maison wana donc moi si butu akamata mutuka vida maison nyos akina na mbongo atinde nga message na voice ko balanga ke no you vanda kuna na États-Unis yeso mona mutaza na poto alandela makambo ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fait du bon thé. La tique. Après 3 mois, il y a ça balle dans mon mobile. Au mobile, il y a 5, il y a même maman Koufa, il y a même pas aux alamaka, il balle même pour quand le fond est raté. Quand les restes, après 3 mois, il y a donc c'est sûr et net ce que je vois dans ma tête. C'est-à-dire que mon langage est mobile pour ba honorer de ba bonheur et ce qui wana te na ça a été après 2 années moi on a eu contacté nga oh non mon oncle tu es toujours mon oncle voilà moi on appelle nga gaming autant problème na jeu visa Canada boy visa ngo il faut la foutre à $3000 il faut na kamata mbongo na nga passe $3000 na tinde la ye pour récupérer passeport na visa na tinde limbo habillé pour kota Canada les lois dans la Canada ils ont honneur pour l'anga et le coup bah nous sommes ça la raté moi je le fais na moté malanga bolo kokolo la ba nanga kufi na délégué maman na ye ya moi là dans la Canada akuma après représenter ngai na tini mbongo pa leki ya yele mona za na Canada pour qu'il nous représente ngai bakamati mbongo balie balibanga mbongo ebungi na zando mbongo ebungi ok ya pas binanga
que nazo moko dans la semaine il y a yé à travailler à Azorambongo n'a pas si salaire chaque fin du mois. Soit Rwanga je m'en fous, c'est votre système. Oh, mon côté en tout cas au salon la bina. Na kamati na pesi mutuka na disposition de kamwasi. Donc abomi mutuka na façon moko akomi ko mutuka ya Yaris. So mona Yaris c'est comme ko sala nzela ya Louf. Mutuka ya luxe comme Yaris c'est tambola ba taxi na kisasa mutatindi yango comme ko beta nzela Louf. Sans que aibi sa moto a dépenser bon na pour la mutuka. Quelle méchanceté. Oh bande ko bozala on a moto. Quelle méchanceté. Biloko bosalenga ngala otika la osala bina ngote. Mais vous provoquer guerre moko oeza na kata motema nanga. Na comprendre lelo bato baloba ke non, so mutalingi yote a otika la peko linga bana ote. J'ai compris ça aujourd'hui dans ma famille. Alors je me retire. Ngai na se retirer. Et ça, biloko na kotia na réseaux sociaux te na tu vois. Biloko monsieur ça biloko kotia na réseaux sociaux te. Moi je mets ça parce que si on a combien on a mikanda, bon comme la papier ba passer ba boaki, ba na ba otika la mona ngote. Na tsango na ba réseaux sociaux nyonso na kotia ya ni, ba na ngale ba kokola ba tala ba réseaux sociaux na ngaba kamo papa na bonga tiaki, ba comprendre komba nini oyo papa na bonga zalaki nango na libota oyo ya bimi na. Ça m'a touché au cœur. Komona kokolo na bana nga kufi ata mwana na nga moko se présenter te ata ndeko na nga moko se présenter te bana nga bana kisasa baliaka na mbonga mutu te balataka na mbonga mutu te batanga na classe na mbonga mutu te nga moko na yebeke un jour nzama osunga nga na maloke mboka opaya na bani ko buta bana je dois faire quelque chose pour na etikala na tonganda kuna nga magena lupanga ba parents mais atongi yango pour bana na nga ba dépendaka na sali boutique nanga il bargain le prendre par la stango po et drangai bande comme so ba mo na wa kila wa sala ambiance ta bango même so ke ça me ba na wa comme nene ba comme so ndé mais moi je fais ça pour mes enfants. Alors le na comme les États-Unis la tinda mais les réserves problème mususu mingi dépendra la oyo nga la sali pour ba na ngai bah se sentir que non chaque fin du mois nous avons nos locataires ou bon faire quelque chose pour tout survivre. Même si papa vous allez avoir contre ça, vous allez locataire de Rambo. Donc Moutale ça va na la licence azaki. Moutale ça va na nga azaki ngamoko ça la nyonso. Mais lelo yo la koyebisa bana nga na se séparer na famille na. Et ya na butu et ya na moyi famille na nga ba compter sur son ngati. Kwa ko toucher bana nga to pour ça na tina sou. Parce que tina na mokili on a dit que non j'ai déjà un grand combat. Alors je dois me battre pour ce combat jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Mais là je mon makamba boye, ma décision boye. Ne pensez pas que nga lelo je reconnais ma mère est morte. Mon père est mort. La zoé
Rentre à la maison, c'est mon combi de la porte. Au mariage, j'ai boulot, les choses de la maison. Tu sors, porte ton matelas, tu sors. Porte ton matelas, tu sors. On va chasser de la maison. Au mariage, le mariage a embellissé les problèmes. Quand le mariage est fini, on te chasse, tu portes ton matelas, tu pars. Même si tu as un cas, à l'acception, je suis tu es ici, même si tu as un beau téléphone. Oh! Oui, baraté. Tu t'appelles ça, je suis un ça, la tigara si. Tu yamba, je suis un kima na mamba pour les gars, moi le quoi. Tu kima na bala, je suis un quoi. Rigby. Tu m'as comme kaboya. Tu kima na mamba le chabi. Pour ma famille, ça m'a même n'embauché ça au cas. Ah, vraiment, c'est vrai. Même ni fait là, avant moi te paye là. Bando combat. Livre za boziki boziki pe batu na lotu la nana ko combat lo ko ba wese. Oh. Et le groupe va na nyoyo. Bozo si me boko combat, bole la me boko combat. Tole la me na propre. Même di boma za na désordre me apona na ka mususu. Mama. Kongo ebeli di boma. Di boma Kongo penda simba kisi bisika misatu. Oye tungisi nyonso. Ah, tona difficulté moko Kongo. Difficulté Kongo za kanda muto, tona difficulté penda ekoka. Toba tonga difficulté kwa kifunda. On va dire kufa utambanga ka. Ezakana ante. C'est ça ante c'est peu place ici là qui va tongsi awa. De passe ya Kongo pende kuno kwa mbali. Na lo bela yo. Tozo vivre na ba contre-temps. Comment na ke passe ça makasi na bana baso reba fana ndako ko tambisa ba bilongo mo baso pesa ka bango. Osomona bate. Batamisa ba mafuta, batamisa ba pareil bana basi batamisa ba parfum. Obiso na tali bonde passe na lelaka. On a ba pays nyonso moi ça bima lokola fleur.